L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko eke na ye. Ezongisi ete. Oh liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi semame. Oh liwa. Eko tatola. Makita. Sukaya bomoi na motwe. Salut mes vrais c'est William, le mignon de la presse, c'est moi la Babo Tsoaé. On a toujours un liboso na bino pour na OCP Sabino. Balobi toza vraiment na pasi famille artistique et sina kokufi la moto a moto ya na kombo ya Diana Makila, autrement dit mascotte. Ngana na benga la fille de l'identité parce que na fréquenté vraiment première fois nanga ezalaki kaka na esika oyo bisika open de la biso à se retrouver zana matanga pululu to cela c'est comme si tout le monde en a déjà to vanda déjà mais première fois balobi sango ya mawa ekweli biso to sala nini nzambe tapesaka nzambe paye moto asina kozwa tozaki lobby na veille mortuelle lelo surtout to yeso kobimisa ndeko na biso tokeno kotika ye na ndako na ye ya suka bisika oyo akopema oto yebi kendo na biso akozonga lisusu te tosala lisusu nini nzambe alobi kendo na biso azongisa molimo epa na ye bomoni vraiment ebele ya bato ba caméraman, journaliste, comédien, sangani na esika oyo pona likamba fetité, pona likamba ya esengote, mais sangani a vraiment pona pasi oyo Diana apesi biso. Là vraiment passe na mawa, bozo mona vraiment ebele ya bato baza na esika oyo sangani awa pona Diana Makila. Nako senga na bino nyonso na chaîne na biso oyo Kelly Joyce TV, la chaîne oyo to vraiment ko éduquer masse na ba émission moko oyo eza ya malamu na ba film na ba gag mais sango oyo essayez quand on tchango pour na yondeko ozali partout dans le monde, nous allons vraiment informer. On a toujours, on a tous abonnés na Kelly Joyce TV, nous serons jamais dessus. Je remercie un peu que vous allez sous notre salaki, que vous avez un peu impression à moi pour mon colo à l'élo, il y a pour que nous retirions des connaissances dans la konaï à souka. Nous avons vraiment la mort et réalisateur, on a toujours la caméra pour tous voir l'impression qu'il y a des déco. Les journalistes, venez vous mettre ici, s'il vous plaît.
Merci Sango déjà, tout le monde sango, et c'est qu'on a eu un mot. Ouais, moi, il faut surtout nous regarder, donc, et ça là, il m'a bien dit. Et ça là, il m'a bien dit. Pour le message, on a fait mon boss, Fiston Saïsaï, il y a un cabine qui m'a, alors, il faut faire des personnes qui ont posé ça. Il y a qui n'a pas fait, la Kéti, Nanda, pendant qu'on a travaillé, il s'est assommé. Au total, il y a un bon, ma commande va payer, est-ce que pendant, à Bellinini, à Koufeli, la Kédé n'a pas fait. Donc, de ça, là, il faut penser ma casse. Il y a un groupe ça, il faut une il y a tournage. L'activité de pour ça, il y a le il y a Tayo Isma, chef du gouvernement. Et l'homme Moïse a été titre il y a les autres qui ont commencé à la dans cinquantenaire. On a un petit qui est dans l'élite. Donc, tout ça, pour tout les qui la place des artistes, tout ça, tout qui est métropole, on a joué. So, on a ça, on a mis pour la économie. Si les locaux voyons, pour ça. Représentant ils arrêtent derrière. Mais si on y est payé, on a déjà. Un 4 heures, ça c'est ça. Muta Mawa, Muta Bolingo. Donc, Oyamabe, Asalarati, Yamawane, tous les longo, tous ces les longo. Mais tout ça m'a bien, c'est comme pour ça, ça déjà, à Okota, la moindre masse à la profite, à Télé, la Poti, parce qu'il n'a pas de calamité à Bouébé, pour ça, ça y est, à Okota. Donc, toi, on a ma casse, et là, on est comme un cas à comédien, il y a un autre style mélodie là. Ouais, tout ça, on a toujours tous les langues dans la mission. Tu vois toujours on a attitude vraiment ya kolela tout le monde déjà pe groupe il y a de fin ou atika biso président Moulberi tout le monde peut ba artiste né baza awa mais qui un peu kozwa un peu ba impression na bango on a matanga ya collègue na bango Diana Makila. Bonjour mamie. Bonjour. Tout ça awa na morgue cinquantenaire. Tout le monde bino boy akubi misando na bino Diana Makila sango oyo ya liwa ya Diana ezwa kiyo wapi peut-être on ki sango oyo sakio ndenge nini kobungisa mutu munene boy oyo akufi vraiment na âge moko ya moké assist dans ba projet na été. Oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que mutu tozaki na ye Diana tozaki na ye avant même sa mort. 2 semaines avant appliquer Christ aux Akinaye, au Solaginaye, après tu as que Diana a quoi a sali AVC.
après AVC wana kokufa. Donc sango wana malgré zula inga na ndako mais chokaki nga makasi. Chokaki makasi talaka mutu ko bozalaki na ye mutu bojua na ye bosane pe makambo ebele. Donc et ça il m'a bé makasi vraiment. M'a bé makasi même si le lobo donc tout ça ka na douleur wana. OK. Tant que maman moboti atiki bana atiki famille le lobani est vraiment fort au que vraiment ni quoi adresser la famille biologique à Diana puis na bin pe famille artistique. Bon, le lobani ça ka ke na famille à Diana en tout cas bosimba bana na makasi kokufela ba parents en tout cas na et puis na ba âge bana na batika les âge moya muke kokufela ba parents vraiment to ebi douleur wana ndenge zalaka biso ba oyo to leka na nzela wana to ebi yango. Donc famille à Diana bosimba bana wana makasi surtout maman na nzela prière et puis biso pe na niveau ya milieu na biso artistique boye to simba ka bana ya ne faut kinda koleka ko consoler bango moi encadrement hein, en tout cas ça l'a bien. Merci vraiment pour la réponse nayo. Bonjour papa. Bonjour. Tomonyo awa vraiment nini na matanga ya Diana Makila. Moi mo nayo pour la batunion so wala partout dans le monde za kolanda biso. Diana ndenga zaki bongo azaki leki moko vraiment au biso na kati ya groupe Les Bons Samaritains ya pasteur Jean-Paul Maeta de la foi. Tolinga mwana na mingi tolinga leki na biso mingi vraiment liwa na etanga ekutaki biso na répétition vraiment na rep ekufaki bande connaît tout baptiste o bazawa balelaki mawa donc vraiment toye baté biso baptiste to salini na temps oyo liwe komo kanga biso boye donc ezaka soto mi pesa mingi na losambo surtout que bana tiki vraiment nzamba lola sunga bisa pesa biso makoki quand on mesana ko sangana na baba sangana na bisa ba baptiste comédien toza wana en tout cas to sunga bana na ba prière kuma muke bandomo na en tout cas to kotika bango te parce que Diana tiki bana va makasi tiki moi bana va makasi donc maweza pena mingi na mutema. Merci vraiment. Ce que passage et la foi et présence na eza awa toi atini moi nini azali. Merci pour toi toujours wana kozwa ba impression ya ba kumba bande konaye ba artiste et comédien. Papa beaucoup te commande dans les souches comme on la souka. Donc on a des vidéos de ici. Abende kubuya Yesu. Abende zalili subu.
Charles Mombaya Tokomona na papa na ngai Tokomona na lisusu ya Wilingonda Tokomona na lisusu Mamuchela Ole Tokomona na lisusu Papa Kakenza Tokomona na lisusu Mama Bénédicte Tokomona na lisusu moto moninga Billy Charles Mombaya kufa kite nzambe lokola liwa etalaka kombote famili moto Charles azali na mabe lokola liwa etalaka tekia liwa etalaka tekia kombo ya moto Voilà, et votre thème, tu l'auras dit. Tabou, ministre de la culture provinciale, nous passons directement à la biographie. Voilà de son vrai nom, Kilele Diana, né à Kikwiti en 1983. Fille de papa Makila Zef, qui nous a quittés, et de maman Marie-Françoise Mondounes, deux enfants, donc deux filles. Sur le plan artistique, Diana a débuté par ce que nous appelons le Nzonzing. Son éclosion artistique, c'est dans artiste comédien, l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Voilà les artistes comédiens de la RDC qui vont honorer leur collègue Diana Makila. Nous voyons également l'artiste musicien Bina Filé qui est venu pleurer vers les artistes comédiens. Je vois Amos,
Zambala, voilà, Tantilinda Blifi, voilà, Belcanto, le CGA, Papa Tsakala, Fatou Kalembe, Bellevue TV, Bellevue, Thérésia. À quoi faire bon, on a gagné. Voilà, là c'est la grande action des artistes et comédiens qui sont en... Voilà, et Bakata, Ange Maïcha, José Vélé. Nous allons arrêter avec les artistes. Voilà. Yamato, merci. Le Tissot du groupe Simba. Merci. Kende kozoa wachamba mako balobi mbala moko esili Les artistes